On pona komanyolela bino bozongi ya ba Congolais 121 sur 1500 Congolais. Naaki na lombango nyonso pona komanyolela bino incompétence ya gouvernement congolais na matière ya kozongisa ba Congolais Afrique du Sud na Congo. Très incompétent gouvernement congolais. Na yaki pena lombango mpona kopesa merci na gouvernement congolais na kozongisa 121 Congolais oyo. Bazongaki na Congo, même si bazali muke makasi sur 1500 Congolais selon Excellence Madame Premier Ministre. 121 Congolais oyo bazongi bazalaki kaka ya Jobour nena utiko ebisabino. Bongo ba Congolais ya Durban, bango bakozonga te. Bongo ba Congolais ya Cape Town, bango bakozonga te. Bongo ba Congolais ya PI ya Mpumalanga ya bisika nyonso tu, bango bakozonga te. Gouvernement sundoli bango. Nazokoba na kobeta mbela mpona gouvernement congolais acha mbongo na rapatriement mpo 1500 Congolais oyo na ba Congolais belé misusu oyo bazali ko benga biso bisika nyonso tu parsi pala mikolo nyonso tisikoyo kouta na ba province misusu ya Afrique du Sud oyo bazali na posa kozonga na Congo na compte ya rapatriement volontaire bazali ko continuer na kozela lisungi ya gouvernement congolais ampo bazonga na mboka bazali ebele koleka 1500 oyo premier ministre alobaki na interview. Gouvernement congolais lakisi ke bazalaki na posa ya kosunga ba Congolais ya Afrique du Sud te. Na kocha mbongo na rapatriement volontaire ya ba Congolais Afrique du Sud. Gouvernement congolais bazali mitema mabe. Gouvernement congolais bazali mitema mabe baike bana mboka. Gouvernement congolais za motema mabe tala ndenge ya traité ba Congolais. Baike bana mboka, batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo eno, betuabu, sanga yuabu, mbote na beno. Boye malamu na mayangani television, mena émission na biso to solo la politique. Nazali wabino, Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, ampeto lekimbala moko na maetokolobela na to solo la politique na biso uyalelo. Enfin, rapatriement ya 121 Congolais kouta na mboka ya Afrique du Sud mpo na mboka ya République démocratique du Congo. Anto na eko manyolela bino bozongi ya 121 Congolais kouta na mboka ya Afrique du Sud mpo na mboka ya République démocratique du Congo na cadre ya rapatriement. Merci beaucoup na président na biso Maman Denise, merci beaucoup. To kanisaki oyo yamba biso poto yamba yo. Maman moko malamu, maman moko bien.
papa makambo ya boye etikala ozala te depuis Congo ebanda ozala Zaïre tomona te makambo ya boye papa rumbela tete kobukana donc il faut simba libende ntina 10e mandat moni makambo bele konyokola biso obimawa bakangi osala bakangi ata ozala mikanda na yo bakangi yo kaka mbongo ebima kaka mbongo ebima Fati président Fati motasungi biso nga nakozonga na mboka na ngai nakokima mboka na ngai te azongi président Fati makambo asali en tout cas félicitations makasi na Fati Béton. Je suis très content. Notre gouvernement a pensé à nous. Nous étions dans une situation où c'est très difficile à expliquer, mais Dieu a fait grâce. Les autorités du pays, ils ont pensé à nous. Ils nous ont fait grâce de revenir au pays assez gratuitement. Ça, c'est quelque chose de bon. Nous remercions les chefs de l'État. Nous remercions Madame la ministre des Affaires étrangères, sans oublier notre ambassadeur, M. Nyakeru, notre ambassadeur de l'Afrique du Sud. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous accueillons nos compatriotes de retour de l'Afrique du Sud avec beaucoup de solidarité, avec solidarité et responsabilité, sous les instructions du chef de l'État, coordonnées par le gouvernement, par bien sûr Madame la Première ministre. Nous avons préparé, on va dire travaillé pour le rapatriement volontaire afin d'évacuer nos compatriotes au plus vite et qui rentrent au pays. Alors pour un premier retour volontaire, nous avons 120 compatriotes, majoritairement des enfants, qui sont tous accompagnés de leurs parents. C'est très agréable, on va le dire comme ça, de voir leur joie de retourner à la maison, comme on le dit. On est mieux que chez soi et de voir autant de joie, et certains disaient qu'ils étaient fiers d'être congolais pour la prise en charge qui a été faite et qui ne va pas s'arrêter, bien sûr qui va continuer pour ceux qui sont restés, donc ça va continuer, c'est le premier convoi mais la suite va arriver. Azalaki na posa ya ko débloquer mbongo te pona kozongisa baike ya Afrique du Sud. Kasi lokola journaliste d'investigation mwana ya mama Kalanga asi alobela yango nazokoba na kolobela yango nazobeta mbela na ngai embela na ngai ezokende partout baike bana mboka nasoni wana nde bazui 121 congolais sur 1500 ndenge na pesi bango 2 sur 10 sikoyo tolobela nanu ba condition ya 121 congolais oyo bazalaki rapatrié na mokolo ya le 17 juillet 2026 na compte ya rapatriement volontaire et pas gouvernement congolais tolobela nanu. Est-ce que gouvernement congolais ezongisaki bango na ba condition ya bien? 1 baka ya urgence ezalaki combien? Ba congolais nini bazalaki na baka urgent oyo esengelaki bango bazala na lo ya liboso bakende eza motuna. 2 est-ce que ba congolais oyo 121 oyo bazongi bautaki na ba province nyonso tu ya Afrique du Sud? Réponse ezali non. Bautaki na ba province nyonso tu Afrique du Sud te po délégation etikali ko kende na ba province nyonso tu Afrique du Sud te. Ndenge na uti ko ebisa bino mission na bango ezalaki nini et ba changer mission na bango suite ya mbela ya journaliste d'investigation nde bazui kaka ba congolais ya Djobour. Bazui ba congolais bazalaki sur place na Gauteng. Do ba kendaki na ba province misusu te. 3 est-ce que ba congolais oyo 121 ba memi bango na ba condition ya bien? 4 est-ce que le gouvernement congolais a pesaki ba congolais oyo 121 mbongo po bazonga nango na Congo? Po gouvernement congolais azali muto liboso ya kozongisa ba congolais te. Eza na ba congolais oyo ba yaki na usecours na ba congolais tango ba moni gouvernement azoumela e ba yoki mbela mwana mama Kalanga ba yaki au secours na ba congolais neti mwana mboka Eric Djenga Elon Musk toi sakidila di na jet sosalaki na ba congolais. Donc mwana mboka oyo azongisaki ba congolais na compte na mbongo na ya poche mais apesaki bango mbongo po soki bakomi na Congo ba se débrouiller ba banda quelque chose. Est-ce que le gouvernement congolais apesaki 121 congolais oyo mbongo tango bazongaki net Eric Djenga? Est-ce que le gouvernement congolais
aleisaki ba Congolais oyo malamu na bandenga ya bien ndenge tomonaki Eric Djenga asalaki kosombela bango bile ebele kosombela bango ba pizza. Est-ce que gouvernement congolais asalaki yango? Selon ba information tozali nango, gouvernement congolais asombeli 121 Congolais bile asombeli bango ezalaki mikate bache mwamba ata bino moko vraiment. Donc gouvernement congolais asombeli ba Congolais mikate bache mwamba o bazonga na Congo. Mais Eric Djenga asombelaki bango ba pizza na ba bile mususu ya cher. Donc Eric Djenga leki na gouvernement na ko take care ba Congolais, na ko prendre soin ba Congolais. Gouvernement congolais ba ikeba na mboka apesaki bango mbongo te ndenge Eric Djenga apesaki bango. Gouvernement congolais bazali mitema mabe. Gouvernement congolais bazali mitema mabe ba ikeba na mboka. Gouvernement congolais za motema mabe tala ndenge a traité ba Congolais. Donc na mukuse ba ikeba na mboka nayaki na lombangu nyonso mpona komanyolela bino bozongi ya ba Congolais 121 sur 1500 Congolais. Nayaki na lombangu nyonso mpona komanyolela bino incompétence ya gouvernement congolais na matière ya kozongisa ba Congolais Afrique du Sud na Congo. Très incompétent gouvernement congolais. Nayaki na lombangu nyonso mpona komanyolela bino kozanga volonté ya kotia mbongo mpona rapatriement volontaire ya ba Congolais ya Afrique du Sud. Kozanga volonté ya gouvernement congolais. Na yaki pena lombangu mpona kopesa merci na gouvernement congolais na kozongisa 121 Congolais oyo bazongaki na Congo, même si bazali muke makasi sur 1500 Congolais selon Excellence Madame Premier ministre. Donc gouvernement congolais échoué nango bazui 2 sur 10. Nazokoba na kobeta mbela mpona gouvernement congolais acha mbongo na rapatriement mpo 1500 Congolais oyo na ba Congolais belé misusu oyo bazali kobenga biso bisika nyonso tout par-ci par-là mikolo nyonso tisikoyo kouta na ba province misusu ya Afrique du Sud oyo bazali na posa kozonga na Congo na compte ya rapatriement volontaire bazali ko continuer na kozela lisungi ya gouvernement congolais ampo bazonga na mboka bazali ebele koleka 1500 oyo premier ministre alobaki na interview. 121 Congolais oyo bazongi bazalaki kaka ya Jobour ne na utiko ebisa bino bongo ba Congolais ya Durban bango bakozonga te. Bongo ba Congolais ya Cape Town bango bakozonga te. Bongo ba Congolais ya PI ya Mpumalanga ya bisika nyonso tu bango bakozonga te. Gouvernement sundoli bango. S'il vous plaît, tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, beta loboko na mesa mwana mboka. Yebisa gouvernement na yo, yebisa madame premier ministre, bacha mbongo ebele mpo ba Congolais ebele ya Afrique du Sud oyo balingi bazonga mboka na kimia bazwa chance wana mpe bazonga malamu na ba condition ya bien. Ngai lokola Kamona Kamba, journaliste d'investigation, Patrick Chimanga, Tata Mayangani, mwana ya mama Kalanga, nasali ya ngai musala. Na banzi ete message na ngai ekokomela bino banso, bino nyonso, bisika nyonso tu bozali, ndenge ya liboso ekomela ki bino. Et na kozonga lisusu mpona ko update bino, ko informer bino sur situation oyo. Nzambe azala na bino, nzakomba azala na biso, bobosa na te ko s'abonner, ko liker, ko partager. Ngana bino tomonani mbalasima. Merci beaucoup, ompe goodbye.